Bonjour, bonsoir. Avant que ban émission na biso topesaka merci na Seigneur tolali tolamuki tomoni susu. Mardi à lelo ezaka ngolu ya nzambe. J'espère bozomona miniature wana. Miniature wana eza bato a théâtre na biso bato maboke na biso boyebi bango très bien partout bozwami tozo lobelela bango na émission na biso à lelo. Toyebi ke na communauté na biso congolaise makambo ezanga raté. Balobi ya kuku ebimi na poisa. Kindoki ya butu elongwe bandeko nanga kindoki ekomi ya moi toko bomba lisusu te po mabe ekoti bande wana bokota bolake émission bolake bolanda émission na bokebi nyonso s'il vous plaît partout bozwami bo partager, bo s'abonner, bo commenter et que ça la bien. Ce que c'est la première fois au coup d'année émission en cuisine Yannick TV, ko zappe te bande konanga et s'abonner pour rater te ou recevoir encore des émissions. J'espère bien à tolobara tout sauf rien. Kacho konda wetu. Kati okonda wetu na kati États-Unis Nadine Kashama wetu yomoko oyebi Mama Jeannette Bosolo na kati Allemagne bokota oncle des Abakuke Babakuku oye toujours maboko likolo pona mam sisi la respect yende mama na biswe Bande konanga tolali tolamuki na communauté na biso makambo ezanga kate. Tolali tolamuki toye komona susu mama na makambo na mukolo alelo kindoki ya butu ko na bande konanga no ebisa bino vrai. Elongwe ya butu ekomi na moi. Boko tuna pourquoi cuisine Yannick TV azolo baboye ba audio eza. Bref eza na kotie la bino bola na non émission. Tellement Bon, excusez ma famille. Tellement bande konanga itoyebi ke bato a théâtre na biso balingaka sila te. J'espère muntu nyonso ayebi yango bien. Ezala bana mibal, ezala bana basi ebele balingaka sila te. Ndenge balingaka sila te, bavanda na bakwena bango mitema esepelaka te. Komona kaka makambo yo o pasteur de la foi aloba ki na message a pesa ki eza lokola moto ekopela. Et comme sila Maman Moseka boebi très bien a joué ming pas belle vie mais pas sila nana tikala ko jouer te Maman Moseka a joué auta papa elombe bango nyoto bana groupe Simba Maman Moseka sila belle vie Leandaya baza tellement ebele bauta papa elombe Elombe Soukambo est très bien. Comment na kaka makambo ndenge komi boe bande kuna ngai mabeza makasi. Baba kuku mabe koche makasi. Mama Moseka poste, mama Moseka komi, mama Moseka lobi, botika papa nange lombe calme, bokomi kwa mbete papa nangai. Mama Moseka, oza mwasi a pape lombete, me oza mwana lokola sila. Bino nyonso batu nyotu ya théâtre contre mutu moko kaka sila. Pourquoi? Pona succès a sila bisalu. Pona récite a sila bisalu ezang sabino kimia. Mama Moseka toyebi kolinga sila te. Mama Moseka azalaka tellement mutema mabe aver sila bande konanga toyebi sabino vérité. Bon Dieu ezana otiela bino boyoka. Mama Moseka ndenge kaka sila bisalu asala groupe ne ya SB atikala kozwa invitation a sila bisalu te a jouer na groupe ya SB mutema Mama Moseka bande konanga esepela rate bana mama. Mama Moseka zwa makambo atana mutema vanda. Oyoka vraiment ko evanda. On a dit ki bino ne bande l'émission na ya kuku ebimi na poisa. Mama Moseka aina sila dale vide. Parce que si la abengisaka na SBT. Atali na SB mama makambo ajuaka. Atali na SB mama loso ajua.
ba mama makambo ba joua kame ye ata jour moko atikala kozwa ata appel à sila te ye ata jour moko atikala kozwa ata invitation ya sila te parce que pour yo jouer na kati ya SB sila bisalo apesa ka invitation ou bien invito ou bien abengo na téléphone bandeko na nga mais mama Moseka acha makambo wana na mutema cha pusa ni papa pe lombe aloba azoloba na kimutema mabe azoloba po bazana enya sila élévation à sila, récite à sila, ezang sabango kimia. Oize époque sila bisalu. Mutu nini na internet, aningisa internet lokola sila bisalu muta théâtre. Azate nulle part ailleurs. Ezaka sila bisalu beka bande kunanga. Banda to banda 2023 oko banda janvier ti lo to okende juin. Mutu nini balobela ke lokola sila. So na okosa bien na lobi mabe. Bon manifester na ba commentaire na mona. Okoloba sila na buto, okoloba sila na moi, bozo balo la kombo sila na sorti nyonso bandeko na ngai eza kitoko te. Sila kufela papa, sila kufela mama, sila zo feline de père et de mère, sila azana bandeko na ye baza misika me biso baba kuku toza bandeko no toza proche a sila bisalu. Biso baba kuku photo protéger SB baba kuku poto soutenir maman la biso parce que makambo yo eza sous physique te makambo eza spirituel bandeko nanga eza makambo photo kota nango na ba prière il s'agit ko gêner to kota même 3 jours biso nyo tu baba kuku to yokani to sali même jour to programmer mutu na mutu pa na ye to komi na herboy oncle des abakouk ezala pe bien soko aider biso to soutenir maman na biso na ba prière to lingaka sila bisal to benga mi ba bakouk et que ezala bien to soutenir maman na biso na betaka c'était trop surtout na ba prière tellement bénédiction sila bisal eza munene. Yango bozo mona récite sila bisalu eza munene. Yango bozo mona bitumba sila bisalu eza munene. Bande konanga na bisaka binwa na mbutu bakoka kolonga sila bisalu te yango bazwa na moi. Na moi bazokoka te bakomi na bambwa. O bambwa sila bisalu, bambwa sila bisalu eza bafana sila bisalu. Bayebi ke bafana sila bisalu babenga bango bakouk. Mais bango bakomo benga bambwa. Wana nyonsu po basala bongo po basaliri bafana sila bisalu bayina sila bisalu wana ba piège na bango bokanga bien. Wana ba piège na bango bazo sala nde ba olinga boule to finga bango ba mbwa peut-être bako oka bongo bako tika sila balingi to tika sila ye moko balingi sila zanga mutu oya ko soutenir ye bande konanga bata théâtre baza tellement mitema mabe baza tema mabe koleka ndoki parce que kindoki ezaka na butu to boma mutu même ona moi to omona bolingi ndeko na mio sila te bato ya théâtre eza kindoki makasi bandeko na ngai eza kindoki komona makambo oyo toyebi te so bote ya biso nini même mwana nga so alobi asala théâtre un jour na olinga ngo te loba sala ngo na poto me na kini kotala makambo na olinga ngo te eza kindoki makasi ekoti makile ketanga batu bakokufa bokangelo kona oyebisa bino parce que aliro ezokende tomona na biso nzambe te nzamba lobaka na kanala batu nzamba lobaka d'une manière d'une autre mais aliro ezokende bandeko na nga toyoka makambo jana na balance boka non mama Moseka tozo continuer toujours émission la biso à suivre. J'espère ba vrai bande konanga boki mama Moseka lobi o ezaka na kacha mutema yango to yebisa mino bato a théâtre nyo tout pasteur de la foi lobi eza nango pamba eza nango message moko ba lection oka mupepe boy bo mona ngo normal bino mo bozo comprendre mama Moseka ndenga zolo ba eza na mutema na ye j'espère boyebi voix ya mama Moseka makambo eza bande konanga makambo eza pape lombe moko azawana
azana numéro ya sila bisalo okipe ko benga sila bisalo na appel normal okipe ko benga sila bisalo na WhatsApp ye moko benga pe mwana ye tozo mona réaction a papa te papa oya lingaka bana papa oya sangisaka bana to mona rape bandeko nango koza na bana ndaku bana ba problème bana papa pa vandisi bana kimia pe koti pasteur de la foi asala ki rôle ne en tant que papa en tant que pasteur bo excusenga mais pasteur de la foi asala ki o esengela ki asala mutu nyotu amona ki nzambe na likolo pe amona ki Papa Lombe asali nini Papa Lombe asali nini parce que bana oyo ba fiyo ya likolo kilo bazanga na bango succès bazoloba pona sila bazoloba pona bafana sila Papa Lombe amona ke mission anate parce que Papa Lombe omnoboloba bo finga Papa Lombe amona ke mission anate eloko lingi basala te ko sala muninga te abino bo finga rasila boyebi te aza pe mutu aza na mai na makila ata répondre te mayoka ape passe aza mutu na yebisaka bino sila bisala aza libende te ave mate aza mutu aza na mai na makila ndenge oyokaka pasi ndenge sila bisalo oyokaka pasi bino bozo finga bafana sila bisalo le 30 juin eza jour à indépendance la marche pour na sila ba libéré bolinga bo libéré sila lelo sila déjà zané libéré depuis avec Jésus-Christ sila za libéré mutakanga sila bisala zate ba ranya na bino bozo kende rosala ya butu ya moi na via sila bisalo eza ni les sans effet sila bisalo aza couvert na makila Jésus-Christ mutako simba sila bisala zate sila bisalo mutasimba sila bisalo eza Jésus-Christ de Nazareth banda bo banda ekoloba banda janvier ti lelo de juin oto komi na juin bandeko nanga mutu moko ka bolobela ke apesaka bino kutata o inete atika karana defo ete ya bino kate sila ndenga zana bozo finga na sorti nyotu bo baloli bo komna ba kuku ba fena ye on répondre binote ete ka binote bandeko nanga moni silence eza phrase moko eza muke mais eza très efficace bon mona sila bisala za yuma ta za zoba ta za mutu aza toujours na silence a sila bisalo eza arme mubimba eza arme mubimba bandeko nanga silence wana nzamba azobundela sila azobundele ba réunion bazosala na moi bikuko na kuku ebimi na poisa nzamba azobundela sila bitumbo eza munene bandeko nanga bitumba ya butu na bitumba ya moi tala no degré bino mobomo na bitumba ya butu na bitumba ya moi tozo mona ya moi biso ba fine to défendre bongo ya butu eza mabe makasi koleka bandeko nanga non lobe non sala mission on sala ngona décence non sala ngo spirituel eza mabe makasi koleka nzambe nde mutatelemi alongisa sila bisalo bekami nzambe nde mutazobundela mwana mwasi wana bomoni sila bisalo na kotiela bino bomona mamsi santé kitoko toujours en forme eza nzambe kotala kaka batu misusu kutu ya théâtre icône bapapa masasu kutu apamba bamida ka ba expliquer ba vérité na epesi panique ko sala émission siko combien de fois sila bo finga sila bo pakola kende nyoto elingi a capacité pourquoi sila le kan émission te ke pas répondre bon quand monde suit bino ndenge sala passe ezala bongo ezalaka bongo Papa Lombe nga zawana za papa ye moko mutu azala numéro sila benga sila basola na sila zana poto te sila zana kini Papa Lombe zana kini ye moko eba ko gerango azana bana baza ba manger baza mikolo baza bana na ye bana ta bakoli baza ka bana njoko lemba minu na yete Papa Lombe akoki kolemba sila te Papa Lombe akokolo bateke le
le 30 juin marche auto ça les apoto libérer si là bon libérer si là na moyo bien na butu parce que na moyo ici la za libéré na butu spirituel la za libéré za na bino lisusuté si la comme à distance makila Jésus-Christ est couvrier groupe Simba ne zaka combo si la za suna groupe Simba te si la bisal azala bande côté bo kanga bien si la bisal azaka yemoko si la bisal aza yena Jésus-Christ na baba cook faut to lo bango bongo si la bisal Polé a soka longwa SB lelo a kene soko joué te Polé a lobby partout que sila moto abenganga mamu apesanga makamwana ona loba ona oloba pili susu lelo na loba d'émission pona koke kobeta lisolo wana na ba détail ona pesa kiti seloleya na vana na bango te na zala na bango te na yebi bango te ndenge nini naloba lisolo na ba détail mais le ya ngai tomasaka émission ya liboso na makambo Gabriel alobaka ke obotana Batista naye nasali deuxième émission na obi mpo andelo balobaka ntongo oluka makambo il faut koyeba place likambo wana eke esuka mabe ya batateatre ezali baluka likambo ayebi teke likambo na oluka ekoma monene ekota bakoma bato ebele neti bao baanse basalaka yango nde tindaka nga na beta lisolo mpona clarification na kota bakoma baleya bango sona besobe na bayosie sikotango oluka likambo il faut baplace esuka si la bisalo ana ndeko te si la bisalo azaka ye moko bino moko kande bozana so bomoni ka muta sale mission komi o sila e bandeko na bo amite amabe e bo avrami te mama be makasi na ndeko na bino amwasi ata bolamu asila moko bobosani bino bolingeka sila aleka na ba groupe na bino ajuaka bosepelaka yazalaka monima yazalaka monima aleka kaka sale mission yasa la chaîne te na vie mutu na mutu azaka na étape na ye mutu na mutu azaka na ta na ye omoni ta o eza ta nsila fo balobela ye eza ta nsila fo bapakole na miniature eza ta nsila oyo akangi internet mobimba mutu aboya asala mokili na ye eza epoke asila nzambe asalaka likambo nyonso bandeko na nga na ta na ye soki ekomi na ta nzambe apambola o quelque soit mbula ebeta butu ekoma nzambe so abaki lelo ozopambwama mama papa okopambwama ekomi epoke asila nayebisaki bino 2023 2030 mobimba stila bisalu bekami yende likolo yende likolo bandeko na nga parce que makambo oyo tozomona bozela no na balance no message moko bolanda fo bomona mutima mabe ya Lea Ndaya Lea Ndaya osala chaîne okuto eza kilo ozakata na souci te opanse ata pona chaîne na yo ozalaka ata na souci te opanse ata pona baabone na yo ozaka na souci ya biloko ya bato na kimutema mabe Lea Ndaya kimutema mabe ya Lea Ndaya ebimi na poisa si la bisal nga cuisine yaniki TV na lobela si la bisal est-ce que si la bisal abenga nga da cuisine yaniki loba boy si la bisal abenga ka muntu te bo kanga bien si la bisal afuta ka muntu te si la bisal atinda ka muta lobela ete alambela ka muntu te pesa mutu malewa te si la bisalu ayebi ki nazaka na ba faina nga c'est tout biso moko mutu to lobela ka sila to défendre sila po za mama na biso mams to défendre sila po na za fanya sila bisalu na linga kaye na za ba cook de père et de mère oui ba na nga mobali na nga ndako na ngeza ba cook eza bongo kimutema mabe na bino bato a théâtre bo changer comportement na ba caractère na bino ngo bozo pambwa mate tellement kimutema mabe leki Lea Ndaya mamu asala émission mamu asala ke émission est-ce que si la bisal kutu abenga mamu ebisa mamu so esala émission boy ou bien est-ce que mamu kutu azana numéro si lo bien si la zana numéro mamu bandeko nanga Lea afa kolobe loko bandeko nanga fo boye ba ko raisonner boza mikolo ba bengi bino ba star ba finga kaye star ba lobela keke ndara bongo star ba sela kaye ba critique so ba aussi alo critique te c'est quoi no star toza nil
soza muto batiaka okafo balobelela o omoni nde baolobela sila boye parce que sila za lumière sila za star aza icône mutu nyoto atiaka eka yango bazolobela sila bisal po aza star bazofinga sila bomoni esikani sila lekasala émission bazopakole na miniature bafinga soso bafinga libumu bafinga bambwa bomoni esikani sila répondre parce que si la yebi ke ngande naza star eza normal mutu mususu olinganga mutu mususu olingane ngate sikona sani siko si la sani ya madoza so bafinge lelo aleka répondre lo baleka répondre au moins te que et ça bien te et ça bien te ayebi kaza star fo balobele fa supportango ekendaka bongo me bolongola kimutema mabe kotala le andaya est-ce que mamu vraiment ndenge aza na po asalelo émission est-ce que mamu tuna permission asile o bien ya yo parce que mamu vraiment bravo moi sur mamu asalaka bémission na yenga moso na vana bi moi sur vraiment aza lokola aza na caméra cachée bimisaka ba vérité à batu. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais quelque part, la vérité est la vérité. Mamu, au salarango bien. Maman salarango bien, faut expliquer à bango bongo. Olingo finga sila, ndekwa sila pazana à ko répondre yo. So ki bino bolinga mino sila te ba toi théâtre. Biso ba kroni mama, ba kroni papa, biso ba bakuko toningara sila tozali, toza partout monde entier. Il s'agit de lobela sila toko lobelela. Bolo babo finga te, toko finga te meto lobelela ka sila. Ata to lobele na biso sila te azaka star otika la ka star. Ba star na RDC na biso bandero na nga, ba star bazalaka te. Star asaka manko sila bisalu bekam. Yende star. Yende muta bouger internet, atika internet na défaut. Eza sila bisalu bekam pomba sen mans. Bande nga, vous avez chanté na muninga na bino. Vous raisonnez ta jour moko si la bisa la pesa ki o mai. Raisonnez ta jour moko bo si la bisa la talaka yo. Bozo mona mabe kaka bo tala ta bolamu moko si la bisa lute. Bozo mona kaka mabe ngwa nini. Na siksa sila, na resita sila, na élévation SB bozani tema mabe. Bo changer comportement. Bo tiens on la mitou na bino. Le 30 juin, encore eza marche. Pona sila, pona bato a théâtre. Moni marche wana boko sala, sila ozala te. Pe sila zala rate. O moni marche wana boko sala. Il s'agit que bo sala marche wana bolo bake poto libérer sila longwa groupe Simba. Avant bolomba s'il a déjà mis longwa kala, msou boye ba te bo kanga bien. S'il a zala sou na groupe Simba te. Si la zalasu na groupe Simba te, comment na oka komboke si la leka na groupe Simba, si la zana groupe neye SB, évolution na o grandeur na o succès na o nyonso kitoko. Faut ebisa bino bongo. Le anda o amute mamabe. O lo bape depuis na ngana nga si la bisa lutaka nsani na mona kanini. Nzambe batela si le, si lo zamute mama la mo bengisa même ile ya na chaîne ba yo bo jouer bozo seka bozo lia. Nzambe batela sila bisalu, nzambe bundela sila bisalu, nzambe protéger sila bisalu. Baba kuku to telema, baba kuku to telema pona mama biso sila bisalu. Baba kuku komi tanto lobate to longwa na ba distraction, to zwa likambo spirituel, to kota mabonde libande konanga, to kota mabonde libande konanga, to prier pona mams na biso et ça la bien, prier pona ndeko na moi si et ça la bien olingaka sila ozafana sila to prier pona et to zwa temps ça no même 3 minutes tia mabolongo na se pona mam sinzamba opambola yo to prier même pona batoto ebite combien de fois pona mam sina biso babakuka kotela makamo yo kotela makamo papa lombe kaboli bana. Pape lombe akaboli bana, pape lombe apesi position, atiki si la ye moko. Li koloni ni pape lombe zalane na succès, ta sila ne kala. Comment na ka succès sila bisalu, bango nyonso na pape lombe. Na bande kono bazanga kombo makolo kilo wana, to ebi kutu bango te so auti na monde nini. Bango nyotu batwa kento, yabo eto lobate, yabo eto gangate. Balobi soko moni ndoki bele la bongo te bana mama
Baba cook la bengi bino 3 fois. Émission na memela ki bino. To longwa na distraction. To zwa temps ko prier pour na mamsi. Parce que à lire makambo ezo kende et c'est une intervention nzambe kita. Tozo lobaka nous voulons la paix. La paix ngonde boye. Na munoko na ba geste. Nzambe abate la bino. On a memela ki bino na mukolo lelo kaka yango. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.